nazo préféré ba biloko penze kola mama ye moko aloba yango parce que yene muta tokoya na accompagner kai na tiki ya sombi biloko après tozongi. Bon, en tout cas, oyo ba ignora biso, ba tela bo moni ngati na vélo na nga na porte ndako na nga na ba na ngai, na vandi na olamba. Peut-être pour ba loba quand même, yebele ba boya ba on a mibali yo non na ba na nga handicapé te, handicapé lamba raté, handicapé sala ba boye donc ba ndola mbele. J'espère que toke non na wenze, moni na so mdo na nga na wenze, na yesko no zo lamba na porte ndako na nga. Pe na olamba ko tukitoko kolega ba twana makolo mibali. Na teki mai, na teki nyonso déjà. Ça c'est déjà mélangé. Ah non, ça va boule nangai. Ana ngonga na bangulu nanga. Est-ce que bon mon nanga ba nanga? Na ba nanga d'abord ba misuba za ba universitaire, ba misuba otanga nanu. Donc naza ndaku nanga, na mobali nanga, na lamba malamu, donc na sala nyonso mtu asalaka. Mais on se moi pe mtu mswazani na makolo, mais ça limité. Abota na répéter, ayebi pe olamba te. Ce monde donc ils appellent déjà qui handicap. Baji Jarabatu na musikate. Pardon. Approchez, oye baninga azalaka. Ozomona. Peut-être ko zwana yo valide vaina ye. Ah matata o kabalo zo handicapé tabi oh. Ngaka sakulu azalaka bazalaka. Lilo na namba kimbika na mbisa ukauka eza accompagné na cuisse. Naza pe na sauce blanche na kwanga baolela. Sivi yaka sivi na natonya wana posa bolingo Amerike balovinga no tobetatu na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane baba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel. Bobuka na te boya ebele ngaja na sila s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi. Vraiment, ils ont mis sur le biso dans l'émission de Bino, ils ont TV officiel. L'émission de Mingi handicapé, l'émission au Mingi to faza Mingi handicapé vient à l'église alaka. Alors le lot est awa, tous avons la commune à Kalamu, précisément la quartier Matongi sur l'avenue Massimanimba, dans le village Molokai, non lui avec Osh Batapote bien Mingi. Tout écoute un couple handicapé. Mingi demande couple Mingi, attends demakolo couple, botiba mais il y a un couple handicapé. Ouais, surtout moi, moi c'est handicapé, mobile normal, moi c'est handicapé, mais on est couple handicapé. Tu vois ça et lubu na bango ensemble, tu sais, ça les lubu na bango couple handicapé wana, ne vivre que si kawana. Non, c'est pour cela ensemble, na ingénieur ben triple option, tu veux côté la bango avec Massimanimba, tu continuer wana, tu baner tu ça et au marché. Alors, depuis si mbote mingi vraiment, mbote mingi na yeme papa monsieur l'abbé dit Doni Kisimbi là, mbote papa quand tu soutenir maman Sylvie Mon, ils a malheur mingi mbote mingi sous na maman Anne Marie Mbanza, place aux akuna maman mbote mingi soutenir toujours maman vraiment. Madame elle va ça action oyo et courage à maman Sylvie et puis bah tu sois handicapé baza Kinshasa wa bazo ko ça nous toujours mais c'est pas pour bino. Mbote mingi vraiment maman j'ai tout ici là, mbote maman place aux akuna en Allemagne, mbote mingi maman Émilie pe mbote maman place aux akuna à Paris mbote bien nyonso sur le dans l'émission oyo bien tout bo soutenir maman Sylvie awa na kati ya association auto na kati ya fondation oyo bo lembete bo continuer toujours à l'auto même sur place na terrain oyo tous les couple ya handicapé ba ça là elubu mokolo ya lelo ensemble ne jino belon kwa lama accompagné toujours l'ambassadeur Jean-Pierre au toujours atika bisoté et ben si mbote so mingi vraiment mbote mingi maman Blandine Machar na Paris maman la mère de Germain Mukeba mbote mingi maman place Zali Bongo to continue toujours ensemble ne jino belon kwa lama na émission biso oyo Sylvie TV.
Bonjour papa. Bonjour. Maman Sylvie, elle vient à Kibiso. Elle va aussi l'émission de Bilo et Lubou. C'est pour ça que tu sais que là, tu es pas la Bilo. Parce que maman Sylvie, j'espère que tu es naïe. Non, ça va qu'il y ait. Tu vas se mettre Genève Bedon. Là, Jean-Pierre, tu peux ça à l'émission de Bilo. Parce que Rock est déjà. Rock est déjà. Merci beaucoup. Allez couper les cheveux. Donc, Salima. Allez couper la bouteille. Madame, ce qui est à l'angle. C'est moi avec Ben. Alors, dans l'émission, tu vis toi déjà dans Wenze. Ah ouais, tu vas tout na couple depuis Nandak, tu vois image depuis Nandak. Ah, tout le monde sont déjà dans Wenze. Bon ça Wenze, déjà il y a couple papa la maman baza ah ouais. Le je passe bala mambika, au moins bala mambika. Bolia qui déjà pondu, bolia qui déjà légumes quoi maté mindunda et puis le ma couple bala sombika. C'est pour cela toujours lancer appel oh et pas tout on vous dit et on vous rappelle émission oh tu belambiki le personne avec handicap. C'est pas pour rien que vous couple handicapé oh bon c'est absolument musala ndenge segelaka oh ba tout normal oh ba tout normal ba sala repère au salango rien quoi empêcher ba on ça mission normal de salaka c'est pas pour rien ça émission oh na suivi mon TV comme ba image oh ils a pas pour rien alors to découvrir ni ba ça couple na bon to découvrir ni ba le lubo le bon là mais sombika tout le monde déjà je salue vraiment ma petite mother maman Sylvie mode parce que on en Allemagne papa monsieur l'abbé Dieudonné qui simbila na personne mbote mingi maman Anne Marie Banza et puis Simbo maman Émilie maman Jetou qui c'est là et puis Mbote mingi sous souper na ma Blandine match en partir ça qu'on à Paris Mbote nous sommes to continuer Wenzi ah on va recevoir tout le monde on a Julien Belon quoi là je pense bien d'être baissé tout nanda kutubu d'ailleurs Wenze ensemble dans couple papa na biso Mbote papa Mbote oui je pense que les gens Wenze ah ouais le bosser la bateau lubu ya biloko nini lelo tozo sala ya mbika na mipanzi mais de préférence nazo préféré ba biloko na ndenge ko lambama mama la sabino yango au moins na nga yoyo comme na ye Marie Kifika donc toyaka souvent na marché na ye ndenge omonaka toninga to sala bon Tommy Kitsate, personne vivant avec handicap, azaka moto lokola, moto normal. C'est pour cela, nenga zali wana to yaka marché na ye, to sombi pe to zoni to ko sala. Yango wana bon, na ndenge na penza. Nazo remercier mingi mama Sylvia, na nyonso to azali ko sala, c'est vraiment azola kisake, azana souci ya ba personne en situation de handicap. C'est pour cela, be image yo interpellé to baxi en plus na ce que biso to salaka na batu na RDC, surtout na Kinshasa comme personne en situation de handicap. Nous avons préféré biloko pende ko la maman yemoko lo bayango parce que yene muta tokoya na compagnie ka na tiki ya sombi biloko après tozongi ya que c'est lubu ngape na vaquer na ba occupation na ngai.
Je pense bien, tu as mis une émission aux amis dédiée vraiment de personnes avec handicap. D'autres ont un couple naïf, tu as au moins tu as sali wenze, ensemble na maman, a qu'on a bien lombika, bien sûr qu'on a accompagné à cuisse. Alors tu as peine un couple papa awa, papa je pense que tu wenze, après wenze, je pense bien pour lamba, vous comprenez maman ton dengeni. Bon, merci beaucoup. Donc ndeko Monica ka, ndeto banda ki to longwa to kena wenze, na sa na ya. Dans ça, on presque chaque jour, on a dispo, on a une préoccupation. Na kende na ye, na tiki na wenze, to sombi, to na tiki abandi ko sala, oye, il fallait ça là, pour se faire sabato, bali abayo kelengi. C'est un peu ça. Il y a un accès bino comme dende to kende ke, to culture déjà wenze, siko to zongi na ndako. Siko moi, je crois bien na za moi préoccupation mo na sala. Na kotika ye a sala, dès qu'il y a aussi ça, à ce moment-là. A invité biso tomate na table tout le monde au bazan besoin ko lia baye balier pa goûter goût ya maman loboka maman ndenge zalaka. OK, merci beaucoup surtout bon ndeka to utaki c'est ko tozongi na ndako nazo remercier beaucoup. Nazo ko insister na yango à mettre reprise maman Sylvie. Merci beaucoup pour tout ce que tu es en train de faire pour des personnes en situation de handicap. Ezo ken na motema na biso to kotika jamais obosa nango. Moi c'est ngai. Nazo bomba ete ya moi c'est ngai to kendeke wenza tout moment. Geste de Josali et côté biso motema. Tokobosana kango ata mukete et puis tokonorer toujours donc natiki mama tika kosala préoccupation na ye ngape na ko vaquer na mama kamna ngai dès que nazo silisa na ya ko rejoindre maman pour tout la ndento sukanso. Je ne belon to goûter le bon maman le de za ara yambika je pense que to libérer pas moi mukie je ne belon hein papa ça moi préoccupation wa mukie ka kaozo même dans quelques minutes awa déjà tos années ah maman to continue ko lamba alors maman nambika je cherche le bépis nini peut pour accompagner na nini. Omoni batu musu balia kwanga te to sambika na non baolia kwanga baolia pe fufu na olamba pe fufu menas ko awa nazana na kwanga fufu na ozona ngana coin so biloko ebeli parce que bato ebele balinga fufu izana mwa moto ba misu balinga mafuwa malite alors yango yo nazo bongisa ba kwanga na ngai nazo bongisa kwanga nazana na mbika na osalela ndembi Siboul pour na bata poto to c'est émission na ngala yango na benga ondembi mais pour na bata na so ya poto eza siboul eza siboul eza piment eza piment ou eza tomate on sait la tomate naturelle tomate mbuma na ko salela ou eza cuisse voilà cuisse tanga et rozala ya ko griller un peu sauce blanche pembeni yango yo ils ont la sauce blanche nangai, ils ont poivre, non aubergine. Ils ont poivre, aubergine, ils ont oignon, oignon on sait les lana, aïe pour la bomazé na cuisse. Pour saisonner cuisse non. OK. Madame m'a fait hein, n'avez pas pisse hein. Naza ben ingrédients, ils ont sapé biloko vraiment donc
lubu eza melengi makasi pimbo ya malamu mouvement na kati ya lubu na nga naza na java ngombe na osalela mpona kosaisonnier cuisse na ngai vraiment mbika ekozala vraiment eza naturel na sir na isa ebino nga na muta bandundu na olamba uma ndenge biso bata bandundu ma tolamba wana style ya mboka vraiment eza mbika donc très lifana vraiment. Je pense bien de tout conseil toujours na maman biso awa ndenge a piste o lambela lombika. Donc liambika bongo bongo be oyo olia ko très fan. Ngalo na liambika awa nzambe somo. Na utia na kati ya mbika. Vraiment. O liambika mabaku. Vraiment. Je pense bien tout continuer toujours maman. Awa placer bloco na place nango déjà et puis assaisonner cuisser ça bloco surtout acha mbika oyo ça la maman. Tout à l'heure, bien ça façon nini wana. Pour ça bambuma wana, il faut na tiango moni touti na baniki yango. Maintenant ce qu'on a on a liboka. Ça m'a yela nga liboka. Na on na liboka na ko tout tango et bimisi un peu huile maya naturel. Après ce qu'on a kotia na maya moto na sala maya moto ndé boko mona vraiment ndenge sala kama bambuma wana. Alors pour ça bambika la poto ni balamba ka oza kumba mo ko directement oza kumba mo ko ndi balamba mbika lelo awa mama soja kumda na place tout déjà mbika nae oui maman ada mbika aussi baniki maintenant ce qu'on a ça la pour ça bambuma na vraiment makasi faut na un peu maya na te mai muke alors ce qu'on mai wana na ko tout tango boko mona ndenge changer couleur. On peut que mbika tala ndenge s'est passé mbika la kata liboka tiemo mai mukie tout le monde a changer couleur. Pense ça comme des soins déjà. Oui, to comme vraiment dans souka na awa ce qu'on a autres épices pour me foutre c'est bimi. Je crois bien koya otala. Mbika na biso ezalaki pembe mais ce qu'on a changé couleur, mon yaza déjà mafuta, abimisi mafuta maintenant na tie ail. On a un peu de sel. Moni mbika tango ezala déjà na bambuma wana il faut mungu aekota déjà na tango zo tuta soko lobi otia mungu na moto et osimba te et ozora likolo mais maintenant ce que tout est mungu na yo bien donc et se mélanger kitoko na mbika siko préparativement mbika et bandi kolambama mbika loko ezala mafuta ebele alors ngana otia mafuta ebele te yé moko de naturel azali déjà na mafuta na ye mafuta onga na otia de façon sauce nanga ebela bien nakalinga matungulu ebela yango matungulu donc il faut na sala ngo kaka na mafuta huile ça va huile nanga koki on sait la sauce maintenant il faut mafuta échauffer ce qui est chauffé na robana okalinga oignon na otia oignon ce qui oignon elembi après na tomate na ngai eza mélanger na ndembi na voilà yango papa awa ekoti naza na ndembi naza na tomate mbuma na ail seulement rembis na ngai na sani na uti ko sokolango maintenant nazo fongola misuni sani mapesa sani wana na chaka parce que soki sauce wana ebeli na kotia sumbisi na timbisi atoki na sauce esili après ce que na komi kotia baboule na nga wana sopaka wana le dolia mbika moko je vous dis solo la mbika boete ya romela soya maman a déjà ni na kati mafuta non c'est la oignon na okalinga oignon na ngai na moni pe komi déjà presque kolemba pour na tia sauce donc ce qui oignon elembi sikoyo na ko sangisango na sauce na ngai. Je pense awa ne to landi eza elubuto sala awa atie déjà oignon na kati mafuta atie bépice ba tout akina liboka eza bongo ndembi tomati na ail nde atie na kati awa nde ça sauce nango awa balusa ne tozomona awa mélange ya sali na kati nzongo c'est ça non maman? Oui papa yango wana mo lobi wana awa nazo mélange yango ekomelo moko matungulu esangana na sauce oyo donc ce qui comme eloko moko oyo na tie eza feuille epesaka mwa soloti musika donc côté kuna il faut ba sentir que sauce moya mwa bien ezosalama kuna donc wana siko na otia feuille nanga na tie feuille na kobalola ye
awa natie fei na nga na kopesa yango le temps etoka kosa combien de minutes na ndenge eza boye malokola na olamba na makala moto nange eza makasi en tout cas 5 minutes kaka 5 minutes mpona tia mai après 5 minutes wana après otie mbika mamako non so na 5 minutes namoni ke biloko wana ebeli na kotia mai etoki ntango mai wana ekotoka mesangani na eloko ekomi moko après natie mbika na ngai to continuer donc to tsoma ta tema yawa soki sangani nde sika wana pesi vraiment goût ya kilo ya soupe nde ba ko de ba tia sombika là to continue toujours mission biso awa oui maman oui lo moko peza wa marinette ngala mbika na marinette ya portani na kati marinette azakaka épice kaka pona kotia kaka goût ya bien na biloko aza pe naturel asala maka na muscade basala ka na muscade na ail skoye eza poussière basangisi donc babengi on comme marinette ngasko na saleli ya poulet apesa mwa solo ya mwa misuni ozolia na yo mbika mais ozo comprendre ozolia mbika ozo kaona mwa goût ya soso on dirait donc asangani karapesa ba goût ya bongo na bilo. Alors mais avec question tout na yo na bien il y a trop de personnes ba négliger bino vivre avec handicap baba ke ko lambe za difficile pour na bino ko sa message za difficile pour bino do ba mépriser bino makasi pour na nini ko pesa message ko pesa ba to ya nyoso wana bon en tout cas ba oyo ba ignora biso batala bomoni ngati na vélo na nga na porte ndako na nga na ba na ngai na vandi na olamba peut-être pour balobaka ebele ba boya ba on a mibali yo non na ba na nga handicapé te handicapé lamba raté handicapé sala ka boye donc ba ndolambele j'espère que toke na wenze omoni na so mbiro na nga na wenze na yesko no zolamba na porte ndako na nga pe na olamba ko tukitoko kolega batu bana makolo mibale et moi déjà que il faut vous dire quoi avec les personnes avec handicap ba to négliger te so maman do sala ngaba za témoin ambassadeur Jean-Pierre Azawa je ne bele na za to monenge so salama est-ce que ba to mi balé ba ko ebi ko lamba ya d'autres fina ndako bo lamba te bazali ata ma etia pa to ki sa mettre mais lo so ebi ko ni ma lo sauter OK donc je serai dans un bis déjà oui maman je pense déjà à des ko toka déjà ceux qui ont rappelé dans l'émission au MBCV ni déjà dans quatre ya nzong awa bon awa ça c'est ce bel les mbisa okauka c'est tout qui na qualité ce que tu rekotia mbika na so ba boule na kati voilà c'est ça qui m'a na taki nyonso déjà ça c'est déjà mélangé ah non ça ba boule na ngai donc on a quatre bande na biso depuis c'est déjà awa depuis ça tchaki boso tout kindembi à tout indembi tomate na ayi na mwandamba tomate ya linzanza à tuti achimwa huile ndambu akangi yaye achina onyo to benga mingi litungulu asali akangi achimwa mai ndambu mai wana etoki sema ko bela sur 60 minutes osala mbika ya boule alors maman a donné au chebe et quoi ça combien de minutes à na kati 5 minutes pour ne toka e bela na kati alors maman vous avez commenté moi muke na batu nyonso oyo balinjaka ba avec handicap na bandako na bango ba za toujours décourager basala misala ote boya ka basima te basana pamba bon même on bandana nous pas bandiko na nga ba personne vivant avec handicap il faut pas qu'on se laisser faire on mitiki ka bongo bano boyela mai salima il faut pas qu'on se faire on tikali ka bongo non pour naza handicapé non handicapé za mutu kwa mutu nyonso omona isape na basi mususu aza makolo mibale mais nzambe apesi grâce otenga na ngonga na bangulu na nga parce que bomona nga na bana nga d'abord ba misu baza ba universitaire ba misu ba otanga nanu donc naza ndaku na nga na mobali na nga nalamba malamu donc nasala nyonso mutu asalaka mais on se moi pe mutu musazani na makolo mais ça limité abota na répéter ayebi pe olamba te ozomona donc ils appellent déjà qui handicap il pas un handicap na ye mais est-ce que le ko ezana ngo ezomona nango te voilà mais nga vraiment non nazama je suis fier à un handicap nanga d'abord nazana bien nga mona bon mona kani nazai alors maman est-ce que tu as une étape nini est-ce que mbika nanga beli fongoli pambotala mbika nanga beli maintenant ce que nous okitisa na sala sauce blanche na ngai bon nga souvent bamisi baza na système ako toxana cuisse mais nga toxa cuisse tanga
nazwi kaka ai na tuti nasali banzela po ekota bien na kati ya cuisse nasali yango na bouillon c'est bon. Bouillon c'est bon, aza déjà na mungo. Sel na ye déjà. Aza na sel, donc na pas collier bien style. Maintenant ce qu'on a qui kalungu na mando kalinga. Alors, mesdames et messieurs, comme j'ai presque une souka émission biso et Lubu et Lelo, tout ça bonne maman, à la mettre biso lombika ou à tout cas déjà cuisse. Je pense qu'on a déjà souka déjà. Oui, na style ici qu'on calme la cuisse, ce qu'on a sa sauce blanche, hein, ils ont l'accompagner, hein, na salamoli kolo. Alors, c'était le berceau lié à mystique, hein, mais ça déjà puis on sentit déjà on va dire autoyo, on sentit autour de moi, ça le moins ma casse, je pense. Bientôt la chose au tchani na moto. Ce qu'on a nzungu na la sauce blanche. Donc, on va attendre sa sauce blanche presque à la fin. Bon, tu peux te merci Ming na maman Sylvie, aux initiatives, yo ça ben Elubu, na ba personne avec handicap toujours émission Oyo, ils apprennent à moutonio, so émission Oyo, ils apprennent à soutenir Yango, abenga maman Yemoko. Oyo pas moi qui a contacté Rodrigue humble serviteur na Marmebele, remarque, encouragement. Mais on a un bon 82 45 45 579. Ce qu'on a la sauce blanche nangai, naza na poivre, naza na oignon, naza na aubergine. Oui, c'est tout. Après, sauce c'est salé au bongo, ils ont combien de temps pour ebela? Sauce nangai cause 30 minutes. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Donc, les émissions encore spéciales. Spécial na couple ya papa biso te kotali awa na baki bien azana matongi na ville masimani mbadon na village molokai to ça bango surprise ndenge d'habitude ndenge maman Sylvie atinda biso toujours toya ko visiter ba couple ba vivre avec handicap mais a tous na couple de personnes avec handicap tous un papa na maman awa de ba mak biso mo ko melo ndako na bango to soki mo mingi na bango awa na suka to somo mkina papa na maman mbote papa mbote vraiment papa la question soit pour ça bayeba tu es nabino tout moni boza couple non maman est-ce que boza na famille il y a d'autres préoccupations pour ça que ça la peine vie ezali ouais ezali libota toza na bana mibale ya libosa za mobali ya ndala za mwasi donc à part toza ba activité to sala comme madame azali penza activité o ezali priorité pa na ezali commerce. Mais nga penza na se donara trop na o nga na ikola te na mi pesa trop na sport le président de Nazali awa nazana encadreur donc nazali coach dans une équipe il y a ba personne en situation de handicap na la sa bango ndenge nini ya kosala athlétisme basket volley même tennis de table dans la bango donc dans le cadre de penza je crois bien na prometteur abino na interview to saka liboso na sabino na ko bengi sabino boya kotala eloko nga na sala ke po botala bateau nga na format na vuzui bango dans le néant ti ba comme na niveau ko yeba mo eloko wana donc na ngana remema bino soki to reprendre l'activité je crois be courant semaine lo ici là mais semaine ko na to banda je crois be to banda l'activité na ko inviter bino boya pour la eloko penza on a salaka donc c'est une vraiment famille bon tous en a besoin de kimia donc comme la Isabino les tous qui ne marché na Isabino ngalobiki naza na complexité devant valide boye qui a zo qui ne marché naza na complexité naza complexe onate na biki naza personne en situation handicap ndenge valide salaka ngabe na kosala na niveau na ngati pe na kosukela na salipe pour le moment na naza complexité mais sinon te penza boye naza complexé parce que na moni tete on a pensé pas n'engager les alakati. C'est pour cela, bon, on a préféré qu'il n'a pas moi si peu azali personne vivant avec handicap, de vivre d'une façon bien que mal même négozala. Na mon apenza kozu ande konanga vali na monte keza mabe. Mais on a préféré o yanga na préféré zali na zwa une personne en situation handicap. Bon to vana na parce que son abna bête abino mo histoire na ngakuna mulai eza mo mulai trop makasi yango wana
On monte dans un peu complexé, dans un peu calme, c'est une famille, tu vas un calmement avec nos deux enfants. Tu vas mener une abisso. Alors, pour d'autres personnes à complexer, personnes avec handicap, on a bala kokate, on a bala mutuboete, on a mutuboete, valide, tous ces gens-là, ni quoi va pour na bango. Bon, concernant on peut ça bango, bah j'ai rabattu na musikate. Pardon. Approchez, oye baninga zalaka. Aux hommes. Peut-être que vous avez valide au Vainaye. Ah, ma tante au Kabalo, vous handicapé. Oh, Naka Sakulu Azalakabo, Bazalakabo. Bissolet au Banda qui au salle sport. Je crois que vous avez un témoignage même la battle dans les Baroloba. Toké place Moko, bat pesa bisso terrain, tout ça là entraînement. Ils allaient pas ba frère catholique. Ba compliqué bisso. Ba bien to handicapé, baza kanda, handicapé ba silika kapé to tia bango awate. Ah, te supplier bango to bengi père amena biso kuna akei alobiti. Na vena bateau yo na sena bango au moins 6 mois. Baza différent na obino bozo kanisa. Botika bango wana ezaki ba sœur catholique a botika bango ba sala ba mona. Lelo ndenge to longwa kuna to s'entraîner kuna to commence s'entraîner na matin. Ba koma ko kaposa aboya ko ambiance botika kuna ezali susute. Ozo mo baza jile biso na musika. Là tu approcher bango to kutena bango batia balobi oh mais ça battu comme battu nous peux encore vendre surtout parce que nous avons laissé là-bas une ambiance vraiment totale. Mais tout le monde a le lobby franchement dans milieu place aux allées un peu fermé. On t'a mis tout le milieu ouvert surtout net marteau on les a ouvert bah sportif bah toi bah mon appel biso. Si nous avons quand même quelque chose à leur demander, et ça la facile que tous à la kuna, tout comme balette, bah on oh mais là que ça bien, on peut quand même hein, les associer. C'est pour cela la plupart biloko biso to ça la kuna d'entraînement. Tous ceux qui partenaires des alliés CICR m'tape ça biso. Donc on qui à partir en aller à mon biso ah té na ko na bango ti le lo kanga na biso donc bah juger biso na musika bah comme pembe na tala bi ah bah ton ça différent par rapport à biso ça juger ba. On a lobby que juger personne vivant avec handicap na musika té approcher au monde na kazali na différent et na valide. Alors, ni nous connaissons pas tous nos à Porto, bah c'est une association, bah on est handicapé, nous sommes handicapés, on a un club mobile handicapé, ou bah bête à voler, basket. Et puis le numéro na écran où il y a ingénieur Bellon. Merci beaucoup. Surtout question na linga on makasi trop. Bande konangai au bazana Porto avec beaucoup de respect. Ndé na linga bino na éviter parce que na mon na kabosala ba acte. Mais franchement, surtout en ce moment, ndenge tozali awa mama Sylvia kotinga na kati ya motema ndenge pe batlet na ngale ba omona nde ba ko apprécier donc ba posa na biso te toza bat lokola bango hein ba meka ko appuyer biso na biloko tozo sala biso tozo mona ba image peut-être ndenge na se dona na ngana ba activité sportive na mona ba image ya ba tumisusu ba athlète belé toza ko correspondre na bango bazali penda avancer par rapport na biso suite à nini appui penda favorable ezate ba penda ba ko appuyer biso poto zala pe le kola bango bazali te soki lelo ndenge nazo lobawa soki bata poto ndenge bazo mona ngai soki penda ba meki ko tia biso appui moko makasi franchement naza ko lobango te parce que ou bien nini mais je sais que tout ça de merveille yango nazo lobake merci beaucoup na nyoto basa soki basali même pas na ngai te basali bien na ndeko nanga moko handicapé na ko sepela makasi ko sala ngesi mo makasi donc ba me ko appuyer biso ko sala bien bon numéro na téléphone ezali plus 243 49 89 80 60 469 plus de ça 43 89 80 60 469 mon numéro na raso making ozwa mbalamoko maman Sylvie merci beaucoup de tout ce que vous avez ça là je sais que même le ça la mais lobby vous a meilleur. Tu as appelé maman, ah, tu as appelé papa, maman, tu as même pas dit retour à maman. Maman, je pense que le maman, papa accompagné qui n'a marché, tu sais qui n'a y. Alors, maman, et puis, de toute part, je pense bien, à part Moussala, au nek, tout le monde le lamba, ndako, ni sur Salaka.
Non, normalement, on a vraiment une école restauration, mais suite à beaucoup on t'a rendu surtout quand des tolo babiso handicapé, tout ça vraiment un peu négligé au que comme ça là, wapi bata makolo kutu ba ozwate bongo yo handicapé. Donc on a se donné na commerce, na tika msala on a école na koma ko se débrouiller na lukara moi côté kabilo ko pona ko boko la bana biso, moi na biso liboso aza na université. Donc voilà, ndi azana na ba école primaire. Donc tout ça bunda bunda ka pona bana bazala bien puis à venir na so ezala malam. Alors c'est difficile au moins un couple vivant avec handicap, mais n'était bien comment vous sentirez bien moko. Oui, toi ma couple moko donc ba ebi hein donc toi ma bien tous en absolu bien tous se comprennent ka mobile nga linganga mana motema mako ngape na lingai na motema mako donc tous ma bien hein donc tous se complètent à côté na ko nazana moi difficulté mobile nga ida nga yepesa na difficulté ngape na ko aider. Alors, au niveau de commerce, il y a d'autres personnes, d'autres handicapés, un peu fainéants ou bien fainéants. Parce que le retour à Bandak, ni nous avons comme conseil, ou à négliger dans la beauté na bango. Bon, mingi mana relever la bande konangai, surtout mingi na mona bao kendra moi ba mamandicité wana non. Ngai vraiment o wana en tout cas na telemela kango, na telemela ngoma makasi. Personne vivant avec handicap. Donc d'abord on zamba linga biso nanu. Apesi biso ba mayele belé au monde handicapé atatanga te au moins zokanga suki kitoko. Pourquoi pas au vanda eskamako obandi ko kanga suki nota mitumi balé misatu na yebi que toujours ozwa ka mbongo. Tango kozwa mbongo wana ikoyi ko sunga yo na ko somba te lo kwa mukie okomi koteka et puis lobi batu ba omono mutu. Mutu lo kwa mutu nyonso. Hein? Faut mener vie lo kwa batu nyonso nde batu bazala. Donc on a complexe wana ko kesenga sengana biska batu na ndenge moi malamu te za ma bien te. Donc il faut rebunda. Merci beaucoup. Un handicapé aza le la valide réfléchiraka akosa makam oyo valide salaka na to négliger bango to soutenir bango moni couple de personnes avec handicap bazawa yo za un poto ba soutenir couple o to za bango awa na bapel na yo na ba façon sur moi soutenir bango pour l'avancement bango couple bango benga ni papa ngona pesa ki benga bango maman ça ka commerce et puis ko benga non maman soutenir yo au continuer sur commerce nous davantage za madame papa ça azaka entraîneur non d'entraînement moi bilambe za ba t-shirt za pour ba telex na yo au PC moi motivation et za madame za maza ko sur binoté alors en si mbote ming vraiment pe merci ming na maman ozo initiative oyo ya za sonité handicapé na ye maman Sylvie moi merci maman l'initiative c'est unique depuis on commence à mission YouTube les ayo maman vraiment courage nous à pambola yo merci mille vraiment na papa monsieur l'abbé Dieu donné qui simbi là papa c'est vraiment maman chaque fois monsieur l'abbé merci monsieur l'abbé vraiment ça met toujours pas handicapé dans son bango. Et puis merci juste à maman Anne-Marie Mbanza, merci maman Anne-Marie Mbanza, merci maman Émilie merci maman Jetou qui est là. C'est bien, c'est bon. Même si on a mis sur la carte, il a sauce de chez nous par exemple. Là, on met sur le lot. On va marier. On va marier. C'est un exceptionnel. Merci. Bien sûr, c'est une émission qui s'est passée particulièrement avec mon maman, maman Sylvie. Pour ça qui a fort pour l'émission et tout ça. Merci. Ambassadeur, le baiser. Merci à la maman. Bon appétit. Maman Sylvie on va comprendre que non maman Sylvie ambassadeur azo CP biloko makasi mbika oyo donc dégâts donc noko côté ko tu n'en parlons pas na papa na biso donc maman la kitoko makasi rien à dire ingénieur l'ambassadeur maman Sylvie ça en combien Sylvie c'est moi combien Sylvie akayaka Sylvie nanatonya wana posa bolingo Bamerike balobinga no tobetatu na planète Vénus Mars CP Jupiter Ousmane
bamama batata bandeko bana mikolo mpe baleki boyeba ke toza na site ya sika toza na site na biso ya sika na nkombo ya Sylvie Mode TV officiel bobukana te boya ebele nasila s'abonner boya ebele bobukana te tosengi bato basabone ya mingi